Bandeko, eske bozoya kondima penza mboka revino abalaki? Bapali ye, badote ye. Namonaki yango. Liboso ntango namoni yango, nalobi te eza annonce. Mboka revino akobala. Mais nabi bon, lokwa nalandaki yango te na kota. Nalandi yango ebandeli ti suka. Nalingi na welela nasala émission. La chaîne ebalisi lisusu. La chaîne se balisa à part Karine Mokonzi Mami. Oui, na la Chine batu babala remettre mon arrêté. Bon, entre parenthèses. Dans sa l'émission, la Chine est balissée. Mais na stoppé. Na vandi na bando boulé. Na boulé, na joué résultat. Résultat yangoyo. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kata la Chine ba chinoise oya basi babengaka nga ere moko po balobela bemission na nga to likambo moko grave ezoleka babengaka pe ndenge ezala likambo eleka na Maroc mpona bagofax. Alors parmi ba o babengaka neti babenga serie bagofax balobi en tout cas gofax na mboka revino basala kaka noki bakoma ndako moko. Sima mikolo bamiso mpe babengaka nga ndenge nini Nadine Mukeni baboyani te babengaka nga batuni eske Nadine Mukeni bayapaya na matata bazaya kokabwana na Xbox. Tala mboka revino bango bazali na bango bien na gofax. Bamiso mpe babengaka papa robo mboka revino azaka penza mwasa gofax katuni d'après au monde ngeni ponga na biloko te ngape na yokaka habité azaka penza mwasi ne mais noko balen yana na. Donc bandeko soki na lobi na mino parti wana elakisi boye elakisi soki quelque bana basi tosola likambo mosusu me bainteresaka na couple ya mboka revino. Donc bango bakozwa mboka revino aza occupé na gofax bazwa kozwa yango ni aventure ni belobela. Ngai nazwaki yango na doute. Pourquoi nazwaki yango na doute? Po mbala liboso namona mboka revino na quelques jours wana apesa pe exemple moko boye apesa kuta exemple te aloba alobi nga nazalaka awa naza pe na motu na nga pe amonaka ere moko nazosala boye me nazosala nga nakanisaka avandaka ndako moko na mobali ya congolais
Mais mbala moko natale comme ba Gofax. Nalobi bon. C'est normal. Et koko zalape avec na Congolais. Bakabwani a komine na Gofax. Ale mbala moko na yakotala bwe mboka revi na bali. Bon, avant oyebima na kosabino te na koma komona sikoke Gofax na mboka revino eloko mo eza nango te. Mais lakisi te ke namonaki neti ezalaki te. Non. D'après nga nabulaki boye. Po nazala sincère na bino. Nabulaki Gofax tango balinganaki na mboka revino ezalaki pe ya solo. Mais kobima Gofax abimaki na ba image na bazozo tango bazo popula ye bakomo dessine ye bakomo elobela libumu. D'après nga nakanisaki mboka revino makambo wana influence ye alobi nga nakanisa Gofax aza na taille nyonso ya Papi Mboma. Papi Mboma ya lelo te po ya lelo pe bakokaki na bango na Gofax. Papi Mboma ya 2014. Donc ventre plein, tablette à chocolat, nga sikoyo nabulaki bongo. Nalobi mboka revino lokola aza styliste aza na makambo ebele donc na mopanzi ne akolinga mobali moko bien fait. Donc na analysaki elobela mboka revino, na analysaki morphologie na ye, makambo ya salaka epesaki nga forme mobali moko. Donc Gofax fazala lokola Papi Mboma ya 2014-2016 ya 2023 te. Ya wana lobaki sikoyo nde mboka revino aboyi na Gofax meleki na ndenge se. Bato nde baza na bolingo kita mata eza Xbox. Wana bakalikili nanga naza kosolola na motu te. Bandeko siko tango namoni onga namoni mboka revino abali nalobi te oyo eza akobala batie publicité ou bien batie kaka bezi moko banimeshe mokonzi. En tout cas nabeti yango kala ere moko natali non ezalaki mpenza émission etie baminute ekomi wana na koti liboso nazo sote natala soki mariage ezali nazomona kaka miniature. Alors nazongeli na ebandeli nazongi na ebandeli alors mboka revino azo expliquer sérieusement relation ya ye na mobali na ye na ndenge badotaki ye. Une semaine après tango badote kaka tango dot libala ya la baronne Karine Mokonzi ezalaki ya lobi ye pa azalaki invité fala kende so akendaki te po ye na une semaine bazodote do moyen kende eza te. Nazoyoka me naza toujours na doute. Ere mo nalobi bon nalongola doute ata natie doute makambo na okende nango wapi. Nano koti nasilisi te kokimisa doute nazwi kaka ide fo nakimisa doute nazolanda mpe mbala moko nano nasilisi te nano nalongoli doute te nayoka mbala moko na ordinateur mboka revino azoloba babali ye vierge. Nakangami crampe na lokolo moko natombola ngo nabeta ngo nano ba geste moko boye deuxième lokolo crampe nabatika baje nga na konguluma te
nasali tu na bougie misapi na telami nakei na ordinateur nazongisi wana zoloba otie tembe certificat virginali nazotinda yango nakotinda yango mpe pa mami mbala moko duti oyo na ngai nalongolaki oyo eza nango base nakangi duti yango natia yango wana zonga no bisika ozalaki nakomi na duti ya libala mpo kabambaka ata likambo ye likabambaka ata likambo eleki chini na monene mboka revinio babali ye vierge vierge bandeko vierge mboka revinio naza na duti te ekozala nango solo mboka revinio bavierge ya age ya bongo ezaka banani banoirite meme anoirite na age wana akomaki te babomaki ye anoirite babomai na ba 18 abongo te akufa vierge balinga baviole so neni mama ya yezu vierge marie amibotaki deja na age ya mboka revine bongo ti marie abotanaka nzala ba 16 ans mboka revino vierge likambo boye likambo ya somo ekozala matata e mama talaka bambaka ta likambo oyo ekozala matata mpona kondima mboka rabino abali vierge ekozala bitumba na la chine mboka rabino na nyonso wana azali nango vierge ekozala matata e mama pelele tala oningisi la chine ye ekozala matata moto moko te akondima oyo akondima akosala kaka sambla ekozala matata nayebi nyonso bato nyonso bakotinda batindela bango na whatsapp diplôme ya virginité ekozala matata e mama tololo talaka bambaka ta likambo oyo bandeko mboka revinio vierge nkolo babenga yango ni abstinence nayebi ke na États-Unis bagroupe ya bajeune moko ebima bakoma kosala tu bakanga ntina ba 20 kere kazalaka vierge ti mokolo ya kobala me bagroupe yango baza bakretien baza église moko boye siko toloba nini mboka rovine asambelaka na église wana bandeko bolingi boloba papa bolandaki émission ntina suka nakolanda ntina suka ndenge nini nasukaki wana na vierge nasukaki la baro nabengi akoti na kati bolingi na bano okanga macrampe partout boyebi teke soki crampe ekangami partout omona okokanga makote moko boye pa ngambu nazotambola mokili mobimba eropa nazotambola Autriche ndenge nalingi Allemagne Suisse Italie na ete ofo nakota sikoyo batchekoslovakie bongrie babudapest sikoyo nakanga macrampe non vierge d'autant babali ye vierge
bakena mobali wana batandidra ale papier bango diplôme. Il fallait mboka revino. Bon, ça va zaki zozo. De la salle l'émission. Maza chinoise. En plus avec fonction. Et pas même makambaki toko na la Chine. Tina chez Mokonzi. C'est comme makambune. Nandima. Pona kondima ko. Na meki na kanisa ngoneti bamana kuchelanga kisi. So na boko mela na fufu. Me bakamora pa fufu eleki kisi bimi. Bakamo oh. Mais ndenge ni munoko nwe kabole on a rapide boy. So bakanginga goris. Ba niki kiski nini ba medisanga. Bon ndenge ko bima. On dirait Cobra mutabwa ki Venetia. Et que penza likolo batu ba poli. Au moins ba comme 3 personnes bakainga na zolo. Poka geleka. Seko awa nada ukanga zolo. Po makamboyo mboka revino bala vierge eleka. Motuten nada ukanga zolo na gorge. Egoleka te. Ngabo opena melaona ki mukolo. Ndenge na banga so kiste na tonga. Mais non. Baki savana me la fois na confiance nango. Mboka revino vierge. C'est comme utale mbumariboso. Joana tomoni. Mobale ya bogare sur mesure. Oui. Wane abaguya mboka revino. Mais awe tikali suli kamba gute. Et tikali kamba chinel. Sous-marin. Pepe Kale. Yole nini. Ngana lenguba. Yole nini. Ngana lenguba. Kwasa. Yole nini. Ngana lenguba. Yole nini. Ngana lenguba. Bandeko. Awande bisika mboka revino. Fin. Abomi makambo. Mboka revino. Vierge. Mboka revino. Tia koliwana. Tia komi bongo. Tia inache Mokonzi. A komi général. Non. Ce n'est pas vrai. Ah, Bolimbi Sangana, le bité que ça, ce n'est pas vrai. Ngana habité sur les vrai, to vrai te. Ce n'est pas vrai. On a lobé les aliments kambo na zoka. Tam sona yoga bien te. C'est possible no ga bien te. Bandeko. Na tiki bino na ke bandela mission hein. Tam sona yoga bien te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.